est réactionnaire. Donc, il y a tant de religion importée et que moi. De bon à prédire yango déjà. Alors, à continuer à lobby, il exprime le vœu que le futur gouvernement central de l'Afrique noire soutienne le développement du culte des ancêtres et organise une église d'État. Ok. Quand le lobby a organisé église d'État, culte des ancêtres, va institutionnaliser la religion africaine. Parce que n'entendez-vous à Tchèque quand Diop, tant que église d'État, église à son religion. Donc, Lingomba. Donc, Lingomba ya Bayindo pour l'Afrique mobimba. Alors, na tango wana Tchèque quand Diop a monaki nini. A monaki te Afrique et Sengeli eboma ba frontière ici à colonisation. Ceux qui bakoboma ba frontière wana bakotala lolenge to vandeli alors bako créer États-Unis d'Afrique ou ekozala na kati ya union ya ba africain. Donc ba africain po bazala na kosangana lisusu ba sengeli ko vande na kati ya États-Unis. Alors États-Unis d'Afrique ekozala que gouvernement central siège nango ekozala na kati ya Afrique centrale et sika bako sangisa deux villes où ils allaient plus rapprochés du monde. Donc, ville ya Machwa, Mfwa, oyo bapesa na kombo bapaya. De Braza, ndoki oyo a mérité kutu kombo te, mais tiaka bapesa ye, pona no Congo ezu indépendance te, mais mokolo Congo kozwa indépendance, de Braza kokende. Ekozonga Mfwa, Mfwa ville. Mfwa, de bongo lokola ndenge awe ese koma kisasa babengana Léopold D. Bon apesa ki Léopold ville. Kuna pe kozonga Mfwa. Ekozonga Mfwa akokende kaka. Nde kozala relier. Nde kozala relier to kosala ba pont awa botala kaka. Nde lolenge wana tango wana nde Afrique eko proclamer religion d'État basée sur culte ya bokoko. Donc, tu as bakoko na biso na tango wana na religion africaine. Avec quel prophète? Yango wana prophète ayebani. Bakoluke koluka. Fumukimbangu mobikisi ya bayimbi. Tango wana ba africain bakososola ete ata soki oke na Nigeria tango kobenga ndeko na yo kuna na Nigeria okoluka na yo te okotatabana te okoloba kaka yaka ndeka kolobaka awa yaka. Na Nigeria pe babenga kaka yaka. Omoni. Soko lobi ki Nigeria olingo benga ndeko na yo na vandi na Nigeria benga kaka yaka. Alors tolobaki Tchèque ata Diop asala ki prophétie. Po azala ki animé na molimo ya Nzambe. Membala mosusu bato bayebaka te makambo baloba. Soki tozi kaka constitution ya mboka na biso. Tu as un projet de constitution de la République démocratique du Congo. Comment constitution en Boka? Comment constitution en Boka? Na article 217. Tangela bison de Tolobola Loïlondo. Constitution Yambo Canabiso Yango Oyo. Article 217 Mfumu. Et lobby Makambo ya Tchekanta Diop. Et lobby Makambo Tchekanta Diop. Mais la forme. Donc, Sengeli au sosola yango pono yebelingi kolobanini par rapport à Makambo Tchekanta Diop. Article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ok. Elingi kolobanini. Mbala mosusu une interprétation de kozala mabe. Oui, mais pas politicien, balobeli yango mingi interprétation. Bate kimboka ba prévoir côté kamboka par rapport à l'article wana que ba congolais ba planifier côté kamboka AMP surtout. Balobi que AMP planifier côté kamboka sur base de l'article wana. Balobi côté kamboka. Pona nini balobi bongo que Congo par exemple a koki ko céder etenia mabele na ye et pai ya bandeko mosusu. Bango ba interpréter yango bongo. Mais en réalité zali ba posséder souveraineté. Siko elingi koloba kaka nini? Elingi koloba te Congo atingama te koloba ke
ngai nazali congolais na Congo na frontière oyo mundele atiaki omoni me congolais andima ete bonsomi na nga nakoki kokabola yango na moninga oyo tokangami na ye frontière donc ndeko angolais ndeko rwandais zambien nani Congo en face centrafricain kabinde akoki koya kotonga na Burundi na Tanzanie na Rwandais na Ugandais akoki koya kotonga na kati ya RDC lokola patrie na ye omoni ndenge wana pe soki ya koti epa na yo atongi yo po koki koleka no frontière yango oke kotonga epai na ye wana elingi koloba te frontière ya bacolonisateur ekufi mpona nini mupende na mupelende bakoloba lisusu te yo oza angolais nga naza congolais me tozalaki bapende biso banso mondele nde aye kotia mupelende na mupende lokola manyanga na mulari omoni lokola mowumbu na moteke na lokola sango na ngbandi oza komona voilà les États-Unis d'Afrique donc manyanga akoki kokende kotonga ndako na mabele ya mulari mulari mpe akoki kotonga ndako na mabele ya manyanga alobi toza eloko moko donc toza na ntina te tomona te yo congolais en face okati ngambo oyo te oza na kati ya mabele ya bakoko na yo soki tomoni emone liwana yo congolais en face à ce moment là to reconnaître nde mundele aza koko na biso parce que bafrontière oyo neti ya RDC elakisi ke koko na biso oyo aréunir biso ezali belge donc il faut bafrontière wana onso toboma yango donc ngbandi akoki kokende kotonga na centre afrique epai sango azali pamba te aza basango ya bamupe te po mondele asalaki te bangwandi ya centre afrique achange bango kombo akomi kobenga bango basango omoni nzoka tozali kaka biso na biso toza koloba mpe kaka kingbandi te kuna omoni lolenge wana mayele oyo eza na kati ebombi mabombami ya article 217 ndenge ezali alors soki bakoaplike yango basengeli bakota sikoyo babimisa yango mabombami nango epai ya makanisi ya Cheikh Anta Diop mpona kososola ete na kati ya koluka unité africaine biso bayindo tozala na bomoko alors to déconsidérer bavaleur oyo mundele pardon bafrontière oyo mundele ayaki na yango. Donc il faut partir sur de nouvelles bases spirituelles aussi. Parce qu'à l'Obi Awa, il fallait créer une église d'État africaine tout en chassant les religions importées. Siango, omoni ndekonangai lobola lo ilondo kwa africain. Mokolo mususu eloko pe oyo pasteur wana kimelaki otosalaki na émission na Congo web yango wana. Eloko akimeli ntango nayebisi eke nzambe asangisi biso po tozala na bolingo nanu yambo esengeli totala nanu liboso loposo na biso pamba te identité oyo nzambe pa kabola bakarte d'identité te apesa biso banationalité ndenge nzambe aza wana ngai apesi nga nationalité na nga africaine akamati carte d'identité na nga apesi nga couleur nango yango arabe pe bapesi ye ya ye mundele pe bapesi ye asiatique pe bapesi donc ndenge eza bo soko bimi kaka esika okopresente kaka identité na yo couleur oyo ozali esi eyebani donc soki lelo nakutani na centrafricain nakutani na camerounais nakutani na malien toza na ntina te totunana nanu ozalaka wapi parce que so tokutani na poto ndakisa to na asie mbala moko tokose rapprocher veri topusani pembeni toyebi ke tala ndeko na ngai ye oyo mpona carte na biso bapesa biso alotana alobi na pasteur ndenge wana pasteur alobi na makila biso na mindele to ya makila ndenge mone se bona ntaba pe to aka makila ndenge mone même couleur makila ezalaka kaka rouge
Rouge est le sang de la bête aussi. Osomona. Donc omoni mbala mosusu kozanga kososola na kozanga koyeba ndeza kosala batu lokola lolenge wana. Batu wana ba pasteur, c'est compliqué hein. Ndelo ko abimela kana na émission bozala ki kuna na chaîne mususu parallèle. Voilà qui c'est les États-Unis d'Afrique. Na la qui les États-Unis d'Afrique na la qui c'est ndenge ni ba yindo basengeli ko sangana pene ko yebisa ye likambo ya Kaina na Abel. Hein? Pasteur lokola koka niveau na te ya mwana kimaki. Bane ko balandi makambo ya koka mwabino bayeba uti kozwa biso sika pour récapituler voilà. Donc na mutuna totuna ki papa nkusu par rapport na pasi ya biso baindo papa nkusu atangela ki biso awa livre ya professeur Émile Bongeli Bobo Émile Bongeli Yeikolo ndekombo